Sala firme patio Pagate Tosito y Bande kwa bolingo mbote na bino banso bipa biso bi bomesani kolanda biso kati ya bitando bya bino bike epai wapi boko yambo boso ba bino bai équipe nationale boyebi na bola monte équipe nationale to yebi sana bino mbala te équipe nationale ebete ka ba match mikolomi sote le kwa ba équipe mususu ya mikemi kasi équipe nationale zali équipe yoko nene e ko bete ka ba match na mikolo tope na basanza tope na bambula lelo équipe nationale yango wana elamuki to komona ndeko Gilles Boulembi elongo na Sylvie Bongo boloboko la ngala mwasi pe pembeni na bango ekozala bongo Solange Kwale na ngai mende tokokoba na émission epo ya mokolo malelo toyambi mopaya monene okati ya plateau et ya télévision ya biso mopaya yango ezali ndeko Jolino Makelele oyo azali bongo ministre atali misala ma bopalengi sango kati ekolo ya biso République démocratique du Congo pe azali molobeli ya mbula matare ekolo ya biso te pe gouvernement porte-parole ya gouvernement ya ekolo ya biso République démocratique du Congo ndeko ministre mbote na bino baye équipe nationale. Alors lelo toye pona kosolola mwa moke lolenge kani bokono boye ba coronavirus bokotela biso kati ekolo ya biso pe na molongo mobimba na yango tata mokonzi Félix azwaki na mikolo mileki tope basanza ileki ya misato na liki koloba mokano tope mikano miandenge na ndenge po ya kopatela baimboka na bokono boye wana te botungisa biso te pamba te ekolo ezali na posa ya baimboka mpo ya kosala misala botomboli misala okati ekolo ya biso na ntembe te tolandaki yango mikano miwana eske yo moto zali molobelo ya mbula matari otambulaki pe okati ya babalabala mikano miwana tata mokonzi azwaki yambo tokoma na oyo alobilobi awo yo monaki yango ndeni mitosamaki to pe mitosamaki natondi bino botondi na mituna na bino soki na ye awa ezali mpona loba na bandeko na ngai bakongole ete touti mosika bokono ya coronavirus ebomisi bato na ndenge ya kosakana te mokili mobimba kobanda Chine, États-Unis, Canada, Russie, Amérique, Europe, tina Afrique. Alors comme en Afrique esengelaki bato bazwa courage pour kozwa mibeko wana courage wana ezaki ya facilité parce que esengaki bato basala choix entre balalisa économie ya mboka na ko sauver ba âme to ba humain tata mokonzi aponaki bongo liboso kosala en sorte que ba congolais bazala vivant pe soki bakufa moke na sima ya bokasi oyo leta kosala na bandi bongo permettre nga na pesa matondo mingi na kombo ya gouvernement na bayi basalaki mosala ya kimonganga ki infirmier to basi onyo so ba participaki na équipe ya riposte mingi pe bakufaki na kombo ya gouvernement na sengi bongo nzamba azala na bango pe bango bakei état d'urgence mokonyamboka boyebi azwaki yango le 24 mars 2020 état d'urgence elingi koloba nini elingi oloba tozala mobeko likunzi tozala mibeko oyo esengeli korespecte yango ata ndenge nini mibeko lokola liberté ya kotambola liberté ya kopenser makambo ebele liberté ya association liberté wana nyonso bapekisi kokanga yango mais soki état d'urgence mobeko likunzi elobi soki état d'urgence mokonzi a décrété yango pe aleki na parlement bapesi ye ndingisa asala yango pendant 15 jours leur wana liberté wana misusu bakoki kotouche nango liberté wana eza liberté association bamonaki liberté ya réunion ebele mais na mokuse tata mokonzi asalaki choix wana ndenge nalobi entre bomoi ya bakongolais to bokufi na bango bomoi ya bakongolais ezali kosenga bazwa ba mesure mikano ya minene oyo ezali kosenga mikano wana ezalaki mpe na baconséquence ebele tokolobela yango awa conséquence nango sur le plan économique bomoni baentreprise na biso mingi elali ndenge moko na baentreprise eza na poto baactivité bata misala ekufi bato misusu balongo meme misala
Donc bref, mais surtout et Singela qui ko protéger la vie ya ba congolais. Je pense que tant au comment na développement ya au état libre mesure fin état de siège, état pardon ya urgence to le mama solo. Alors excellence nalinga kuma moke ko tout n'a pas battu au lobby de opesi matondo mingi pe abandeko ya minganga bandeko basusu ba bandi sango ba accompagner kinoto. Bapanzi sango bazala qui peut accompagner biso to senga ki na ba chaîne de télévision par exemple mingi bati na ba programme na bango ngana yambaki bango ba chaîne de télévision so na ba radio la senga bango bati na ba programme na bango mingi makambo etali ko sensibiliser population to comme peut-être na moment moko to ba sensibilisation na apport ya ngai moko mais surtout na lingi bato ba que d'emblée coronavirus on ezali kambo ya lisekité ezali ya solo ngai moko na koloba na bino nazalaki atteint nazalaki victime ya coronavirus na kotaki pe hôpital nasali kuna à peu près 10 jours na bimi bomoni ngai na perdre de ndamba poids c'est vrai c'est normal mais naza vivant lelo na répondre mon salaire depuis presque 3 semaines nazo sala mais donc ni koloba boye soki ezwi yo kozwa yo ndenge nini bolimisanga na sala moki munganga moke soki omoni mwa fièvre na nzoto oyoki mwa température oyoki ba koso oyoki mwa posa pema ebani kobeba soki omoni kaka elexi 4 jours eza kosila te kima mbango benga na banimero oyo bapesa bino na bato basalaka INRB ezaka 101 je crois 109 110 ya numéro wana benga mbango to okena bopito na ba centre nyonso bakabola ok bata changu baza na hôpital sino congolais bato ya monga fula ti na ba parti mosusu ya Selemba o baza na Monkole bato ya Ngaba Lemba etc benali mete baza na clinique universitaire ba mosusu baza na Ngaliema ba mosusu na Semka. Donc bref bosala noki na lombango soko moni fièvre eza ko sila yo nokite pendant après 4 jours yebate mbala musoza na yango maladie yoso fièvre yoso eza kaka coronavirus te mais malamo longola risque wana ya coronavirus na okende kotala munganga oyo aza spécialiste na makambo wana. Donc ezali très important parce que mingi bakufi pona yango mingi bakufi pona ko banga ko kende ko mona bato ya INRB mingi pe ezali pona soni maladie eza soni te boyebi bino moko tokutana ba maladie mususu muta envie ko la soni po elekelaka mingi na banzela ya mabe mais oyo eza maladie ya koyoka la soni te ngai moko nazoyebisa bino soki nazalaki na précaution te ya komona munganga avant na mbele naza misusu vivante. La preuve c'est que nazalaki na ndeko na ngai pe collaborateur na ngai pembeni na ngai na tembe tala nzambe abengi ye. Donc nasengi bino vraiment bowanga na eloko te ya solo pe bokono yo ezali na kisi mususu te à part kisi oyo INRB aza kopesa soko okomika bimelamela ongai lungwila ongai agene ongai ngadiadia ongai nani ya Kongo bololo okoya kokufa lokola zomba pe soki ezwi yo esika nyonso yo kopesa mbote okosolola na bato wana mpe ezwi bango ti yango wana naza na bobangi mingi mpona bacommune na biso oyo eza reculé epai wapi télévision eza kokoma malamu te to baza na badoute epai wapi ngai na kosala sensibilisation makasi lokola na bandaki deja totondi excellence kasi Solange Kwali oza na mwana. Merci papa Koyi, merci pe na mwana mboka Jolino Makele ndinga ya penza andini lelo kosola na biso likambo ya yambo na kopanda kaka pe sika yimoko abandi penza na maloba mokonzi ya mboka oyo mokonzi ya mboka lobeli te makambo ya état d'urgence ici tomoni atangaki apesi na badate oyo bana bakozongela kelasi de quoi le 3 oyo penza makambo maike makofungwama à partir ya le 15 tomoni babar pe penza esi ebandi nango ondire niveau kutu eleki babosani ke kimbu petu esi epekisaki mwa bamakele na makambo so etali babar kasi motuna nango ezali boye na badesizio wana
bato ya baeglise excellence lelo bango balobi mpona nini bango bazongisa bango na nsima bapesa babar mpenza likambo privilège bango nde bafungwama mpona nini baeglise te kasi motuna mosusu moke ndeko jolino bato mingi balobi te yo oza ministre ya communication balobi te makambo etali communication ya kosolola na oyo etali mambi matali coronavirus esalemaki malamu te yango lelo tokomi lokola oleli okolela yo na nani mpo otangi wana ke okoregrete bato bakote ya baquartier périphérique ya Kinshasa bakozwa nouvelle te kasi bamoyen de communication ya kebele merci mama Solange eloko ya liboso na koloba mikano oyo ezwami na tata mokonzi ezali ye moko te moto azwi yango c'est vrai ye mokonzi ya mboka ye nde moto akondima to akondima te mpe andimaki ezwa mabongo na mikano oyo epesami mingi na bato mayele baminganga oyo ya solo bayebani na mboka na biso mpe na Afrique mpe na mokili mobimba oyo balandaki eloko oyo na secrétariat technique ya comité ya riposte mpe na tax force oyo ezalaka pembeni na ye bamingango balandaka makambo wana mpe na comité multisectoriel oyo ya gouvernement analyse esalami ti ekolakisa nini bamoni ete transmission ekozala plus facile na baplace oyo eza bato bakangami mo ebele mopepe wana soki ezobima na zolo eza plus facile ezwa bato oyo baza esika moko ke esika bato bavandi panzani donc raison principale yango wana mais ntango bapesi mwa retard wana balobi bango bakende na mois na nsima ya mois d'août elingi kosenga bango bazwa bamesure makasi ya distanciation ya kosokola maboko bacreye bacondition ezali ke ntango bandimi bakozonga barisque wana ya kozala contamine ezala mwa moke biloko wana esengi baeglise basala makasi basomba bakantine ya mai basomba bagel bacreye ndenge esika bandimi bavandaka batia mwa badistance etc. Donc voilà l'une des raisons principales où esali que tata mokonzi ayoki ba expert au balobi makambo wana ya mibale olobi makambo ya communication. C'est vrai que moi bulu yekezalaki mokene bandeli pour la communication e bandaki na tango ba déclaration so esalamaki biso toyebi ba déclaration wana esalamaki na bakonzi pe ko salama su na bato baza bakotaki na bopito abani ko contester nazana nga maladi te bien nazali awa me baza ko kipenga te nyuso wana et puis na bato yo les bandeli babanaye koloba ete bon nga na kufi ndeko na biso akufi na corona te tout ça nyuso wana esalaki mo mobulu esengelaki ko changer braquet changement ya braquet wana esalamaki ntango mokonzi ya mboka a constaté eloko wana ayebisi ngai ministre ya communication alobi monsieur le ministre d'État, est-ce que moi égalité ou envisager communication à ndenge mosusu nalobi on va essayer monsieur le président de la République yango bomonaki ngai na mwa makoki nasengaki na premier ministre apesaki nga nakendaki bongo na sali changement ya communication nake na communication babengi ya proximité c'est-à-dire oyo ezolanda na cible liboso banani oyo baza na kosala résistance na makambo etali coronavirus na banquete tosalaki ezali mingi bajeune puis bajeune femme bajeune maman oyo bazali entre 40 et 50 ans bango mpe bazondimandima biloko wana te alors mpona koatteindre bango c'est vrai bamessage ezalaki bozomona na batélévision coronavirus sala bageste barrière etc même na bapanneau publicitaire mais toujours constaté que bato wana baza sensible te na bamessage wana pamba te mpona bango soit aza na télévision te aza na suka kingase na suka to na malweka to na kindele to na paka juma bato wana nyonso télévision soki aza na chance kozala na télévision courant eyaka tout le temps te sinon azangi télévision donc même makambo wana ntango ozoleka na télévision azolanda malamu te donc soki eleki mpo amona eloko na télévision faut frappe ye mbala moko ya mibale toconstate aussi que epai bato bazali bamessage oyo ezokende eza bamessage ezopesa bango explication ya malonga te na maladi wana
yango wana tosalaki bongo tobandaki campagne ya sensibilisation à proximité tolobaki tobanda na district ya Tchangu sima tokende na district nyonso ya Kinshasa d'abord na Tchangu tobandi na Njili pe Kimbanseke sima tosala Kisenso na Mwamba Kisenso nani Mumbele et puis Pakajuma sima tosala Kindele Kanluka Malueka bref quartier oyo nyonso toyebi ke résistance eza makasi pe tosali ndenge nini na kawana mpona lobala bino tozwi eloko babengi na français vecteur ya information bino bozali information bino boyekola yango na baklasse soki ozopesa yango il faut na moto azopesa information aza important na moto oyo azolekisa information parce que moto wana babengi ye média ye moto azoaide information eleka nasalaki analyse namoni te bato ya bangambo wana bato bango bayokelaka bato bazalaka so moto wana abimi na information baza pre balanda bayoka ezalaki leader d'opinion yango wana bomonaki ngai nayembaki bongo mpe nasangisaki leader d'opinion ya musique lokola werason na théâtre lokola esobe saisai bakwikwi epe nakendaki na bango nati bango nasalisi mpe banzembo oyo basali na Inos B, basali na comment elle s'appelle encore Alèche na yemoko werason na poni de banzembo wana Alèche na Inos B bazo ciblé ba jeune bazo sala taba ya kosana te bafuta makito bayembi ofele bon na kolo bana on na pesa ki bango na considérer ko la ofele no bana futa ki bango mais par rapport à mon salaire bango basali ekoki ezam ya kofuta wana te ba ti plus disons patriotisme volonté c'est vrai que pour ba kota studio pour ba sala bablo mususu isengi mongo na sala ki yango na mo budget na zwaki mais le résultat est là tant on a na kitina ba changu kuna na zo pesa na mutuka bamoni ngai au parleur ezobeta musique ya batwana et puis batwana bazo tambola bazo pesa message que coronavirus est bomaka solo bolata ba masque pour ça nazo kabola dépliant tout ça li dépliant na lingala et répondre à 10 questions ya lingala o bango ba ça ko se poser ko banandenge e uti wapi ti ndenge ni baza ko teka bibembe d'après bango na ndenge ni INRB azo somba bibembe na bandi na question na tina suka na lingala o bango ba comprendre ba yambe on peut besoin ka bomoni vraiment to sali to faire intervenir ba médecin na ba infirmier ya ba côté wana o ba bota makuna ba ye to sali ba stand wana rotika la libela stand wana yoka kombo ya stand coronavirus yaka yoka son donc même le langage wana bana ba yebi donc bref il fallait adéquation en français entre message na muto ko recevoir message ya ngana to senga na bandi zeta mokonzi ninga lobaki a opesa sumo ba moyen pour to continuer ninga lobi awa donc et le côté communication ya ngana pe ninga na bino walelo eza pe partie ya communication mais nous misanga na expliquer awa conséquence ya état d'urgence on est bandi bamboka mingi bazu retard na ko réagir biso to réagir à temps. Parce que dès que tu as commis une mesure, tu as une frontière. Tu comme mais bateau qui dans la souka pour bakota, tu contrôler la température, tu en quarantaine dans l'hôtel. Bref, et puis monaki yango wana et ça qui peke comme il y a mon nene o e bandaki malade on ezaki gombe. Pona nini gombe, bomoni gombe sine comme na ba ngaliema bazom pona nini. C'est parce que bateau malade yango uti na poto. Et uti na poto bateau bakenda bazala ba moyen ya okene poto pe bazonga. Mingi so tayi bavanda ka ba gombe, bavanda ka ba binza mo fleury ba campagne ba nini tout ça yango na bomoni zone wana pe zalaki makasi. Parmi ba mesures peut zoaki ezaki ba mesure ya ko confiner ville ya Kinshasa commune ya Gombe to kangi commune ya Gombe pona nini parce que lokola bato mingi bavanda ikuna contact na bato wana ceux qui ba réglementer en côté et ko tambola makasi yango bomoni pe tango résultat ya confinement ya Gombe et salami makasi parce que baisse salama di makasi na niveau ya bato bazaki contaminé ba désinfecter ba place peu ba magasin kangami mais ba conséquence nango c'est vrai sur le plan économique ezalaki économie ezotambola sous malamuté sur économie ezotambola malamuté mbongo ezokota pe na l'état te mo l'état moyen sala pe ba misala ya classe to ya ba social ya bato ezate donc tout ça
président adjoint qui va mesure pour accompagner la ezala affecté adjoint qui va mesure par exemple importation babiloko ezala qui va libéraliser qui ango surtout ba produits pharmaceutiques toujours qui va mesure il y a ko aider la société bazwa ba crédit na FPI na taux zéro ça dit ba intérêt tous ba senga qui peut ba société mususu ba licencier ba tuté et sur le plan économique bato ba juba mesure il y a ba mai na loterie qui offert pendant quelques mois bref bato pe ba bimsa bango na banda côté donc il y avait tout un ensemble où il s'agit que et permettre c'est vrai économie la biso kita comme l'économie sur yangwana lelo taux de croissance ton cause à na zéro donc ton cause à la peut-être na ba moins 2% mais l'économie va mboka mso mine kiti tira ba 4% donc maïle wana pour papa mokonda zwa qui va Félix Tshisekedi ce qui a joué qui a noté mais l'économie est koufi et mbela ba sili à la Congo. Alors Gilles Boulembi. Merci papa Koyibatimba. Ministre Jolino na kolanda message à chef de l'État à lobby le 15 août faut qu'on fongola ba église Tata Raphaël Marty et Fumani ba conseil zongi na zui domaine ya sport na musique vous apporte parole à gouvernement sur la musique est-ce que ça pas précaution ni bino gouvernement bozui Kofi Azobeta JB Ouera Fali Poupa il y aura que 20 personnes ba kokota pour éviter contamination tout est ça les manengeni match dans stade de Martyr 20 clubs d'Aring Renaissance et que vous allez guichet fermé dès tout le monde a mikolo ya championnat anglais championnat italien championnat liga ou bien que vous allez ndeni attaque porte-parole au gouvernement pour éviter contamination. Deuxième question aux porte-parole il y a un problème où ils ont se poser à gestion il y a personnel il y a riposte ça pose un sérieux problème moi personnellement na kutanaki na bango 4 mois, 5 mois impayés. Est-ce qu'on a niveau à gouvernement, l'isolo na refuta bango et beta maraté? Merci Ndeko Zulu. Et là quand les bossons ont fait yano au Italie ba concert na ba stade. Au Italie concert. Et là quand ils se ça na lieu où ba bengi fermé faut ba précaution et zoama. Ba précaution wana ezali par exemple, il faut batoba sokola maboko avant bango kota. Il faut batoba za ba masque tant bazo kota. Ce qui est police a rejoint ndingisa ya ko futisa bato ba amende bato bako baza ko violer la disposition wana parce que tata mokonza tangeza la mesure d'ordre général pour la état ya Congo mais beaucoup ka ba gouverneur ba rejoint pe ba mesure ba mesure par exemple l'état li ba mituka ba ko faire respecter mituka ba mesure wana ya kolata masque ya kosukola maboko na lesika bato bazali e ba okota na bus o Italie esika ya kokota à 20 personnes non so ba lobi ba lever mesure ya état d'urgence ngelo ba mesure nyo se zai ko pekisa bato ba sangana par exemple plus de 20 personnes et vous allez sous-souter donc ba titi bato me ba sengi ba mesure barrière oyo parce que transmission ça maka mingi na moba mai to mo pepe bimaka na zolo to na monoko yango wana il faut eloko yo masque za élément capital pour freiner propagation ya coronavirus donc pour na o Italie ba stade gouverneur a ville à Kinshasa to ba gouverneur ba ko ba mesure na bango ezali o ya komona ke esalama à guichet fermé balakisaka na ba télévision eza bango moko il y a besoin de la population na bango o pe komona ke afongola il faut avoir précaution o ezali que ba mesure wana ekoka kozala appliquer sinon to kondi ekosala maté alors o Italie bato ya équipe ya riposte na rasi bolanda ki ba compte rendu ya gouvernement o ngala salaka chaque vendredi samedi. Le problème on les a posé le gouvernement toza conscient de l'okwana il y a un budget qui est prévu décaissement en un mois retard mais ndenge balbaki et kofutama na ndenge ngana ebeli basi babandaki déjà kofuta pe oza mois retard en tout cas vous allez absorber dans très peu de temps un mois na ici et relégati alors tu peux ça malobana Sylvie Bongo yambote tola tolanda
maloba ya président ya république na oyo atalaki kofungula nzela ya makambo maso maiwa mpona mboka Jolino Makelele ya solo biso tozwaki libakwa koyamba yo ntango ezalaka mpenza maladi yango yakipa makasi na kanisa na bebandeli wana kaka ya état d'urgence. Lelo oyo ozali leader politique tokobomba yango te okoloba nini na bato bazoloba ete ke bino nde bosetira la balle na lokolo parce que na moment ya état d'urgence nde yango oyo baparti politique oyo kokamba mboka nde yango nde telemi baplateforme minene ezokamba mboka nde yango telemi mpona koorganize bamarche. UDPS parti ya chef de l'état asalaki marche, la muka oyo ezali principale plateforme ya opposition asalaki marche. Lelo na ngongo oyo FCC azosala marche, lobi ekozala parti ya bino UNC ekosala marche. Okoloba nini par rapport ya eloko wana esangisaka ezosangisa bato pas parce que bato babimi par leur propre volonté mais bino ba leader politique botie mbongo bobeti lo seba pote bobimisa bato na nzela. Est-ce que ezali bino moko te bosali eloko moko eza koexpose population bazali ba électeur na bino na kati ya pasi wana tokoloba na oyo etali lisusu botuna na ngai mibale ezali na oyo etali makambo ya kokunda bato ya solo mokonzi ya mboka lui pour le moment situation yango nani mesure yango tika lolenge wana c'est-à-dire moto soki awuti na morgue bakene cimetière mpe bakundi makambo esili. Ma côté de ça nga nakutanaki na bandeko oyo bazogere basala oyo bisika tolimaka bandeko mpona kolela bango. Il y a presque 800 salles à travers la ville à Kinshasa où on paye à peu près plus de 3 millions de dollars. Il y a des taxes, tout des impôts dans la caisse de l'État. Est-ce que vous tali batouana parce que bino bozali bakambi côté bosengé bozana bâton mais côté peut bosengé bozana carotte mituna na ngami bale yango. Merci maman Sylvie. Et le kalboso etali ba marche. Marche ezali expression ya liberté ya bato. Wana ekomami na mobeko likundi. Donc tokoki kopekisa yango te principe ezali marche eza libre. Kasi esengeli ko informer mokonzi ya mboka oyo azali na province wana ke olingi osala marche. Soki mokonzi ya mboka wana apesi ya note to aboyi te marche ekosalama na yango. Mais ce qui a beau marche ko salamate parce qu'il y a zali bongo l'état bula mataki. C'est vrai na makambo e uti koleka mikoleki ba marche mingi salamaki alors que l'état boyaki yango. Biso ko banda chef de l'état, premier ministre pe gouvernement boyoka ki yango na conseil des ministres to condamnaki attitude wana parce que un ezali ko buka mibeko ya l'état ya mibale eza ko exposer bato na ba maladie oyo ya coronavirus. Donc to condamna ki yango mais ndenge to condamner yango ba moyen to zala ki yango pona ko agir so to lobi ala to moni boy to agir susu elaki ni to user de la force wana boyebi ndenge le kaka tango bato ba kokufa et ko zala pasi pona biso moko pe bato ba droit de l'homme ba koloba ce qui est leur droit na kanisi to sala ki choix wana entre to forcer parce que les moyens de police ils ne permettre peut-être pas il faut que le bango na semboyo de faire face à la situation par les moyens où il faut bombarder alors ceux qui te le baillent te faire caca face police ça la faire face na ba makasi où ils akanaye ba dégâts humains et n'y a cause à malamo yangwana je crois choix et salamaki ba instruction pesami na police ba agir ndenge ba agir je crois que tokoki koluka partout ba période surtout sala ba marche awa ba marche e salami tolingi kokumisa yango te pona ba marche mais to kumisa police na effort ya sali ya encadrer ba marche wana ici que ezali ke créer bibembe belete pe to profiter pona ko rendre hommage na ba gens police oyo bakufaki parce que bon moni bino moko ke mingi bakufa wana ba beti bango alors que ba ju parti te pour la partie moko ndenge ezalaki kosala makala to bakende na ngambo to na ngambo non bazalaki kosala musala na bango mais ba civique souvent
au bazo bamba bango mabanga ko boma etc. na rendre au nom du gouvernement hommage na police wana. Yami balé o etali makambo ya salle de fête, la matanga. Mesure wana les mesures d'hygiène vraiment ya salubrité publique. Ngilo banim. Parce que ba place mingi ba matanga ezalaka eza matanga sur les salami. Tozana ba tradition na biso. Il faut battre balala ba maman en tout cas pas na biso ezalaka bongo. La maman faut balala mabele, ba kangami mutu e kangami nawo ya muninga, ba kolonjoto tout ça. Donc moto azanango apesio azanango pembeni, yepa apesio mususu ti et pesi mobulu. Na salle la même chose. Tambo okende. Donc bref, et puis les salles fermées. Bah ça les a fermées. Bah lobby et si que ça les a fermées, ils ont lieu par excellence il y a propagation ceux qui montent au azanango. Donc bref, tout ça il y a un peu totale expérience et les qui n'a pas beaucoup comme ça va pas ya. Pe na ba province na biso mususu. Libembe uta ka uti morgue et les qui directement dans le cimetière. Dans sikuna bat bala mukarate. Est-ce que ba morgue peine des autres là ils ont pona wana esengeli ba gouverneur ba kamata mibeko o ezali pona ko faire respecter ba geste barrière wana ezali très important. Gouvernement a pesi cadre mini état d'urgence eza ko ezala levé mais na senango ba bourgmestre gouvernement gouverneur peut pas se barrer la mesure et na banzi na la mesure donc en attendant bande quoi va changer activité non c'est-à-dire dans la vie ma camine ya kana ndimite que yo de pour botamo zala ka journaliste et puis osuka ka journaliste peut-être comme conseiller en quelque chose peut-être ça peut arriver donc c'est vrai il y a une mutation au photo esengi parce que santé publique ezali primordial les économies il y a une nécessité même économique la preuve au moment qui ceux qui papa mon conduit vous pensez vraiment que le président Tshisekedi a condima économie la biso comme en état à récession lelo alors que tu as une possibilité il y a un taux de croissance économique à 0 tu as 1% ou 2% ton dima ko kitanase à 0 parce que il faut abattre la moya bato et ça qui décision facilité ils ont bambo comme sous le moni ango bamboka msu ya Afrique oyo eza penza na kati ya mwa ebale mwa mai boyebi bamboka na otanga kombote ezo ki mesure on est libéralisé o kisi ba budget kisi ya sika ba libéralisé et boyo ki bango ndenge bazo sala bo moni pe bamboka minene encore ba même ba Chine ba zo ki mesure ba ju d'état d'urgence na bango ba pekisi ba tuba ma titan ba ko libéraliser ba moni ye makasi ba kangi biso pe awa tata mokonzi il s'interdit pas. Il y a raison, il y a mesure wana, il y a makasi, ce qu'on dit que la population zolanda, mais mesure oyo et singulité pour qu'on se protéger. Parce que l'idée n'a pas liboso d'ali qu'on batte la population plutôt que qu'on fasse en sorte que l'économie est là tout le temps en marche. Alors, Toyokani, excellence, Sikaboye, mitune kozala mingi Sikawana ezala ndenge ya ba taxi ba koto sali susuteo papa mokonza lobi esili tozwa bato misato mine nyonso wana ezala ba salle de fête ndenge Sylvie Bongo alobi ezali suko ya mobilité pambate kuna pe ezali talo mingi koleka ndelo bato balelaki mingi ndenge moko lokola bibembe koya kolela isu na banda kote nyonso wana tokoloba yango toyoka nano maloba président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, 21 juillet 2020, à minuit, prend fin l'état d'urgence proclamé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en date du 24 mars 2020 et renouvelé à 6 reprises. Les mesures irrelatives cessent d'avoir effet. Cependant, il doit être clairement entendu que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Par contre, c'est l'indication pour toute notre nation de revenir progressivement à une vie normale tout en respectant les gestes barrières et d'autres mesures irrelatives. Il est donc question de faire l'équilibre entre notre santé physique, celle de notre économie et la stabilité de notre société. La fin de l'état d'urgence implique le retour progressif
à la vie normale en respectant un certain nombre de préalables par rapport aux mesures sanitaires qui seront de stricte observation et à la reprise des activités en fonction des secteurs concernés et suivant les dispositifs mis en place par les autorités compétentes. Mes très chers compatriotes, ces préalables comprendront l'engagement des responsables à faire respecter les mesures spécifiques prises par le gouvernement, le renforcement de la sensibilisation et de la communication sur la maladie et sa prévention, ainsi que l'implication des différents acteurs engagés dans la lutte contre la Covid-19 à tous les niveaux. Quant aux mesures qui doivent accompagner le retour progressif à la vie normale, j'instruis ce qui suit. Premièrement, à partir la reprise des activités commerciales, magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc. La reprise des rassemblements, réunions et célébrations. La reprise des transports en commun. Deuxièmement, à partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales. Troisièmement, à partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Toutefois, pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application. Dans ce contexte, il sied de préciser que les modalités pratiques de reprise dans les différents secteurs seront déterminées par les autorités nationales, provinciales et locales compétentes. S'agissant des mesures sanitaires qui doivent impérativement accompagner la reprise, je rappelle la nécessité d'observer partout et en tout temps les mesures barrières ci-après. La mise en place des dispositions de contrôle à chaque entrée impliquant la prise de température, le lavage des mains et ou l'application des gels hydroalcooliques, le port correct et obligatoire des masques dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le contrôle et le suivi de l'état de santé du personnel public et privé, ainsi que la décontamination et la désinfection régulière des lieux d'activité. J'instruis le gouvernement de la République et tous les services habilités de prendre des dispositions nécessaires y afférentes. Toyokani nakanisi toyoki maloba mamokonzi ya mboka mai afungoli na yango banzela ndenge na ndenge sima ya bovandi na oyo tolobi na mamatali coronavirus oyo ekwateke na kati ya mboka. Ndeko ministre akanisi biso panso atoyoki oyo mokonzi alobi ezala nzela ya kofungola babare kozoba bamagazini babanke nyonso wana transport pe nyonso wana yoko bakisa nini yango te mutuna moya mola. Non, avant na koma wana nalingi quand même ko rappeler ba résultat nini équipe ya riposte équipe na politique au président de la République atiaki en marche pona ko kanga makambo ya coronavirus oyo réponse résultat epesi nini. Tozali na plus de 8000 cas ya contamination. Mais na 8000 cas ya contamination wana tozali na plus de 4000 bateaux bazalaki bazui maladie pe babiki na traitement selon programme au gouvernement asengaki pe ndenge ezali kopesama na
INRB, enfin la secrétariat technique à la riposte. Pe na 8000 wana tozui bolimisanga eze belé, mais tozui seulement moins de 200 bato bakufi. To comparer yango na ba centaines de milliers de morts au bazo kufa. Na Chine, il faut na bango bo pimeli bango salaire 4 mois. Nini wana? Il faut ta bato ba sali ba résultat wana 4 mois bo pimeli bango salaire. Mama na emuta ikoloba wate. Na tsoka mwa mungu amuke. Kasi ngape mwa pilipili moke na lobby ete ba futami déjà ndambo pe o etikali nyonso eza siko na processus et c'est l'équipe budget et que na finance. Wana na kokolo ba bio avec certitude président de la République azo tenir bazo landa yo na yebi ke bazo landa nga pinga na lobaka makambo ya gauche droite te. OK. Donc après avoir rappelé la statistique wana to ko lobaka état na biso Congo to ko koma en terme ya létalité nyoba ba epai wapi coronavirus et salami et puis epai wapi bomi batobele biso toza vraiment parmi ba pays oyo l'Afrique bato bakufi moke so bakufi moke c'est que politique autoti en marche sous l'égide du premier ministre et avec l'impulsion chef de l'État na l'équipe technique na biso yango nde et permettre biso toza la boy pe yango ezali parmi ba facteurs oyo et tindi l'État abana kolembisa moke situation il y a état d'urgence. Alors pour la yango ba mesure nous so ba o ba sengi moko mboka lobini alobi état d'urgence et l'incolobate que pardon lever état d'urgence et l'incolobate que épidémie et koufi. En d'autres termes, puisque épidémie on les ali ba mesure autozoaki o esali que bato ba kufa moins de 200 depuis banda sur plus de 8000 personnes atteintes. Il faut continuer là-haut, au contraire, tout ça, la mesure, là, ba geste barrière, que la masque, que ce que la maboko, que la pembeni à batute, et puis surtout, que c'est dans chaque entité, et à la entreprise, et à l'État, et si quand il se bat, et à la enseignement, dans l'université, dans l'école, ba mesure poté, bilo qu'on a sur permettre contamination, et tambola malamote, et salima, d'akisa, ba cantine mai, beaucoup, cause à la distance, etc., etc. Voilà, excellence, pardon, maman Solange, pardon, excellence, Nazara, il y a port à masque. Parce que le chef de l'État lobby, port à masque, c'est obligatoire. Bisson a quinto bengango, cop et tikalina yango. Pour une lobby, on a donné, j'ai dénoncé, na inga souka si ma conteneur. Et comme qui, ceux qui population ont le quartier masque, les tinga na masque, la police va sortir dans le bureau de, balandier, au 5000 francs. 5000 francs pe gouverneur lobaki ekenaka na soki na ba gens oyo ya l'état ya nani oyo ya province bango ba kozwa 10 personnes na inga suka si ba conteneur au moins na poko ba benna na ba baro na bandalo na inga ba kaboli. Est-ce que na niveau gouvernement moi ezate VPM intérieur aibisa ba policier basa la paix na ndenge ya kopesa population conseil que sorote masque boy ate malade ezali la tayango au lieu que ekoma cop. Est-ce que ça te que ça peut population conseil pour comprendre pour ça lobby éthical na Kinshasa pour na masque. Merci beaucoup de Kozulu na motuna wana na yano na kopesa yo ko lakisa ke gouvernement oza aza au courant pas olandela dossier wana malem to yebi ete pour ya masque kozanga ko lata masque comme infraction on les a mesure au gouvernement provincial azwaki. C'est-à-dire ce qu'on joue au lati yangote bakanyo na balabala zotambola sans masque bakonki ko kangayo basengio au konfuta lomande ezali à peu près 5000 francs pour la moto à lati le côté. Mais tant bakoya avant bakangayo je crois que la peur du gendarme c'est le commencement de la sagesse. Donc il faut moto bangaye moko albake infraction ezali ya sika ce qu'on lati masque te ba kangayo. Yami balé c'est ce qui a justifié notamment le Cambo qui a conseil de ministre c'était militaire bakota pour la contrôle des masques et puis police ba contrôler batomeng ba contrôler ba miyibi tout ça tolobaki base à la baibisika où ils allaient que bato ba cause à la moins belé bazotambola mais présence na bango yo moni mbila oza musiko moni déjà mbila obidja que mbila égal 5 tonnes na ngel ngedie donc ozala ekenge. Alors, ceux qui osent aller qui est kengete, mbila zuyo, tolobaki mbongo oya mando anezate po bato, mbila sale lango kop naye. Non,
mbila lar wana nyonso tozoyebisa ngo na basitoyen nyonso esika nyonso bakokanga yo soki balobi ofuta mbongo il faut mona moto toza na ville ya Kinshasa ezoreleve na ville ya Kinshasa moto ya DGRK il faut ye moto bokende kofuta mbongo epa na ye donc DGRK comprimé la police na conteneur nalobi DGRK aza na babureau na bacommune nyonso esika nyonso commune nyonso ezali si atito susi ateli na baokanga bato même na 20h le ministre wana DGRK sakanga bureau c'est quoi 5000 wana bakokatela au bout de papier bapesi valeur nini eza na bout de papier wana jeton moko tambolaka o wana eza pe bato bakokanga baza pe na droit ya kozala vigilant so bakangi yo bapesi yo bout de papier mais oza na droit lobi na yango okende oyebisa bato ya DGRK que voilà non c'est-à-dire nazoloba wana comme baka extrême parce que makambo wana ozoloba ezoleka na butu mais ceux qui toza na cas ya temps normal moto il faut exiger na lobi na kofuta 5000 mais pesanga mokanda note ya DGRK oyo elakisi ke nafuti mbongo ke na leta parce que policier akozwa mbongo te amema yango na commissariat bien asalela yango non policier mosala neza kopréserver bato na vie ya bato donc toza vraiment conscient na yango bainstruction epesamaki na ministre Gilbert Kankonde na policier bakonzi ya policier de sorte que basala nalingi bapolicier ndenge bazalaki digne na ntango confinement ya Gombe ezalaki bakope ezalaki presque pas oyo ezalaki ya moke mais tosepelaki na ndenge torendre bango hommage na ndenge baaplikaki bamesure wana tolingi mpe de la même façon bacontrôle so bakomi na arrêt ya bus bato balati masque te baloba olati masque te so moto aza nango azongisi oyo azangi lero wana bafo bakanga ye toyokani excellence nakanisi ezali malamu mingi kasi eloko wana esengeli balandela yango malamu pamba te soki tolobi policier nakanisi baza kolanda biso policier azalika po akanga te nakanisi entre ndeko zu to mama Sylvie moko alobaki wana te liboso omoni moto alati masque na ye te obendi ye pembeni po bamosusu akamataka atie yango na kingo bia asimbi na maboko obendi abi citoyen ndeko tala eloko oyo bati po olata yango awa obandi nano na conseil ye moko mpe fazana alors conseil liboso po batukaka okanga ata na mikili nini tusala bino boyebi yango basukaka babandaka kwanga te monsieur attention esika oyo batelemaka te kosengile kokebisa mais soki okamba nakangi yo ofungoli porte okoti te ekomi brutalité wana moni population ekowimayima toleki pamba to olobaki yango kasi tokomi na eloko mosusu oyo ya motuya oyo ya président ya république ya tokoloba mpona makambo etali corps soki mbo ebembe ekufi directement na cimetière soki elongwi na mort bato basengi te etikala seko toye wana mpona kopesa bamosusu faveur te opo aza na salle de fête te batika mpona bafete kasi bibembe eye eleka esalemaka na lubumbashi esalemaka epo ya bandeko na biso ya Congo Brazzaville mpona nini biso te pamba te contamination mosusu ekoya na nzela wana bato soki basangani ebele soki kinois aza motu makasi mpona aloba yango meme ata na gouverneur ya ville kinois aza motu makasi esengeli kinois mpo ayoka malamu fimbo elanda ye na nsima tokosala bona esika wana toloba ya bibembe tokamata ya transport lelo oyo lobi mokonzi alobaki transport eza kolandema kaka ndenge moko babandi ochange 4 personnes 3 personnes na nsima bazongisi 1000 francs yo mona api olongwa kaka na RTNC okoma yango question yango wana olongwa na RTNC okoma na gare centrale 1000 francs nayoki motuna na yo mituna na yo na bandana na oyo ya suka engelo baboni soki mokonzi ya mboka na kasi bolandaki ye malamu ntango alobi état d'urgence esuki kasi bamesure oyo ezopermettre ke maladi epanzana te il faut continuer kozala respecte nazo rappeler awa ke bandeko na ngai ya wewa par exemple bango soki bazalaki te mais les transports na biso ya public awa enga ozala pasi yango topesa bango lokumu mpe bazwaka barisque même na batemps na bamoment difficile mais il faut bayeba ete soki yo chauffeur ya moto ozwi 3 personnes
aujourd'hui 2 personnes na sima boza 3 risque ya mopepe na oyo bato nyonso bazobimisa eza makasi ezwa moninga. Donc mesure wana il faut continuer koza d'application, c'est-à-dire wewa akozorbe moto moko. Donc okamwa te soki mbila abimeli yo amoni ke omemi bato mibale parce que leur wana est comme ndenge mo na taxi okokanga mate boza 3 na sima non soki boza 2 boza bon respecter moi à distance moko na liboso ça fait 3 passagers na chauffeur ndenge moko na ba bus. Alors au Italie ndenge na lobaki toujours na système ozotala ozomona makambo maza oya soki omoni mbila akokanga mais il faut yo moko ozwa ba précaution déjà oyeba ke awa lokwa bapekisi yango mais c'est vrai que faut tosala effort tobeta c'était na communication lelo kona po toyebisa population ke bana okanga bato balati masque te problème ya mibale peut-être boposer yango te mais botika ngai mo bomoni ke non mais c'est émission te yebi ke biso dans t'opposant naza ko mikotsa pona mona ke c'est le cas mais naza ko mikotsa libulunga moko makambo masque bato mingi balobi mais toza pe na ba possibilité ko sala ba masque te biso moko tout ça bomona ki ngai na kenda ki tango na communication ya proximité na salisi na pese mingi na ba personne vivant batonga ba masque ya liputa parce que l'essentiel des alliés à la masque mais là ba masque est plus sophistiqué si j'ose dire. L'État a commandé marché déjà ils ont déjà conclu il y a ba millions de masques les alliés qui ko kaboma na ba province presque et ko zala ofele à masque. Donc ministre de la santé a commandé déjà marché public nango c'est salami donc to joa ba bio côté. Alors pour le reste tout ça en sorte que population abisso baye baba geste barrière naza ko insister ba geste wana yango moto ko sauver biso makasi soki to boyi na biso ko sala ba geste wana to ko sila ni mama c'est to mamungu susu kaka. Non, je l'ai pas donné si ça. Tali makambo ya basal to insister mama Sylvie après ça qui a tuna kinga motuna wana répéter yango eza ba mesure ya salubrité et puis risque ya contamination eza makasi. Yo mama akufeli mwana na ye na salle yo ko pekisa mama wana ndenge nini ala la pembeni ebembela ye. Anandako esika matanga ezali ala la pembeni. Na bandako batba ala na bango na matanga. C'est-à-dire biloko na nyoso tozolo bango nini tozo pesa teli. Yangana aspect communication de lobby est important. Donc esika to kenengai par exemple na pesa mino exemple qui na ina lopango na kuti mama balala lokola bato na panzaki bango na panzi bango na babayo mabe na famille. Non mais surtout quand sala la cabinet no bako kango pendo bon na cité kawana kaka te mais bakango ezali na ngikolo bae boni na expliquer bango pourquoi balala suboité na comme quoi munganga na bali expliquer mo pepe wana ndenge tambolaka ezozolo je bandimaki bakaboni kabelo muswaki vala la kiti ou muswaki la donc bref les efforts ya communication faut aussi ngala ngala tuna boya maman Solange Limbisanga moni chef de l'état tango a consacré Kimboka na maboko nzambe amataki na popularité makasi et pas basela nzambe mais na minute baza ko bae mabi na l'église nyonso par rapport ndenge ya privilégié bare fungama par rapport ya ba église pour la bango ba biki so ba dega o salamité za pour bango ba jenaki basela nzambe basambeli po ba dega ya corona ezala makasi mingi te eza bandiko kuna ba besho de tolandi bango na ba top Congo bazali en désaccord na o mokonza mboka sala préféra fongolisa ba bar que l'église pour na kopambola ko remercier nzambe ne que corona est touché biso malgré précarité à ba moyen mais ba dega makasi salimité okolo ba boni na lobaki yango na bandeli na lobi biso tata mokonza zolanda mateya ya ba spécialiste bazali na INRB bazali na pembeni ya chef de l'état o batali makambo wana ya ba propagation ya virus ya coronavirus soki bango balobi ete propagation kotam ça dit que mieux vaut bar qu'église bar et kotambola moke ke esika église o bato batondi ebele oyo baza pe bakangani esika moko
pe na ba église tant musu ba ya simba moto ba imposer na moto ma boko to éviter sur les andengini ni moto wana pe sur les andengini to éviter bref ba chance to benga même ba risque pardon ba risque il y a propagation rapide et ça plus élevé na milieu ya ba église où ils est fermé que dans le milieu il y a banganda où ils a plus ou moins ouvert. Donc c'est parmi les raisons, les raisons principales, il y a que le président de la République a répété à ce qu'il faut choisir entre les Congolais basés à l'envie, l'économie et Koufa, à choisir le Congolais à l'envie, mais à prouver qu'il y a une mesure où il y a une économie. Alors, Solange, quoi pour tous ceux qui sont Excellence, aux alliés ministre de la Santé, aux alliés ministre de la Finance et économie, quand vous allez porte-parole d'abord. Donc, on y a surtout, on a eu sa population. Les lots, qui sont amis balé, à maï, na courant au fili. Mais batomi, il va salir constat. La facture n'a pas eu une sima, la sanzawana. Et là, le coup, la bazuka, la ba obo futakite. Babaki selibino ngolikulu. Donc va sentir na bango et l'eau comme monter, alors quoi va foutre ici bango d'une manière ou d'une autre. On a motuna mokel bosso. Monsieur ami balem moké. Est-ce que les lots batomi bazo kota doute na o itali pesa gestion il y a ba fonds o union se pesami za ba privé o ba particulier na ba organisme o ba pesa pour na gérer makambo ya pandémie bazo senga les lots audit. Vous allez porte-parole il y a gouvernement. Makambo les autres de gauche à droite na bato pense. Est-ce que les lots a convaincu que et sengeli quand même dans ça la audit pour il y a eu à boire et à manger. Merci maman. Et le l'émotion itali maïna lotiliki. Pour na yango mokonjambo kazwa ki mokano. Alobi pour na ko le quoi la compagnie zo sala soutenir ça les autres comme malamu te ba salaire zo malamu te malamu to soulager bato na période yo état d'urgence ezalaki. Yangwana basento senga ki gouvernement zo ki mokano était pendant 2 mois bato ba futa courante ba futa maïté. Sika tango ba période on eleki la facture ebani koya ndingo lobi te yo kite la facture ya courant na mai et mati makasi mais facture ya courant na mai d'abord na koloba mbongo bato ba futaka na chaque sanza ezali mbongo normal te ya consommation ya moto ezali ndenge babenga na français provision c'est-à-dire ça avance oyo sine la moni ndenge melela mai ndenge bozula mai na le pango na bino na moi oyo soto sangisa moi mso meni moke mais total ndenge na moneli na ndenge na bina yo okoki na suka sanza okoki koma na niveau tel alors ba calculer sur 12 mois ba diviser sur 12 mois ba pesi yo montant o ba bengite ezala quoi l'avance yo na futa snel to régie des eaux par rapport à mais ce qui en bonne gestion ce qui te comme la suka mbula ce qui yo omeli mai moke par rapport à ndenge bango bakanisaki ozana il faut soit régie des eaux azongisi yo mbongo boyo kangana ruko soit régie des eaux azongisi yo mbongo soit régie des eaux ba facture bana Rolanda à petit niveau ya provision na yo c'est ce qui se fait très souvent les à la régie des eaux et à l'électricité mais ceux qui ont monité ba doubler consommation na yo ozana droit ya kosenga des informations et pas il y a ba dirigeant pe na zolo ba na combo ya gouvernement aligné clarté aligné lumière ba consommateur ba la pénaliser ceux qui ont ya moni azana makaka ya ndengwana amona batu ya snel to batu ya régie des eaux ceux qui ba tambusi en malamu te biso to on ba les katana bana bitando ba ko expliquer olobi malamu ngai naza snel te naza régie des eaux te mais le quoi naza molobia ya gouvernement naza ko pesa explication wana pe naza ko senga batu ya ono ya gouvernement batu ya régie des eaux na SNEL basé na devoir à redevabilité vis-à-vis ya ba consommateur il faut ba yipse bango ce qui est le qu'on a les kindeni on est tellement fond maman c'est vrai gouvernement yemoko a décaissé mbongo belé batomini bazomona na mbongo o abimisi ceux qui 38 millions ceux qui 50 millions de dollars mais bozo mona te manque à gagner au l'état juif tant a pesi ba exonération na ba ya entreprise na l'État n'a pas impôt sur les revenus professionnels, impôt professionnel sur les revenus, prime. Nous sommes des bongo belé, millions, des centaines de millions de dollars. La ligne batuba y bango que
tant bazo ka ba chiffre le gouvernement a pesika ko 30 50 millions faut que ba kisana ba montant ba manque à gagner on a na lobby surtout na ndenge crise ekotina niveau ya budget mais on est taliba fond proprement dit président de la République a sala ki bongo fond moko pembeni na yeli ngelo banini asali eloko o eko gérer ba fond nyoso o ezo uta na étranger ba fond nyoso o ezo uta na bateau baza mité malamu lokwa ba UBA ba nini tout ça ba yeba pesi 150 millions a pesi 10 000 o pesi ni nyoso fond wana muteko gérer ngo pe fond wana ezo continuer ko zwa mbongo pe yangonde muteko continuer ko sala biloko nyoso yo l'état to comité secrétariat technique a zanango besoin pour na ba respirateur kotia ko son hôpitaux ambulance ba biloko wana nyoso ba mbongo wana na o ya l'état yango muteko sala pe déjà gérer et ko rendre ba compte d'ailleurs Nicolas Kaka yemoko ministre en santé senga kibongo basala audit ya ba mbongo nyoso l'état zui donc chaque mbongo ezala nga muke na zui na salele mo ndambo ya campagne awa naza na obligation nga ba ibanga bana kala molanga pembe donc naza ngana ibate wala ibana bana kala bana sala nga kala naza bongo donc na rendre compte chaque franc dans le but la pesa qui bateau et le hôtel bateau tel la salle ici va dépliant, la salle ici va banderole, la salle il faut la justifier à 1 franc près. Voilà pourquoi nous avons encore nous rappelé awa nous avons établi bana classe nous habité bâti retour na bango le 3 août il y a la classe bon tokosenga ndenge papa mokonjalabi ba responsable bazo ba mesure au ezali surtout dans l'école primaire bana ba wero sakana ba récréation ba osala donc il faut vraiment ba mesure wana ya ko sokola maboko ezala vraiment makasi ya ko zo température moi na nyoso température les likolo ba 38 degrés a ko kota classe il faut batala avant na ndako total et puis surtout ba mesure wana na université ko ezala pareil ndeko nanga ministre il y a enseignement supérieur Thomas Louaka a quoi annoncer ma mesure mais je crois que parmi les mesures on a éviter botan la bateau ba Bicampa so Bicampa amphi ya kapa le grand amphi libulu grand libulu ningi bat ba kuma otonda so ba liba fongla on ba mo ya ma plein donc yangwana il faut ba robanda peut-être na ba ndenge moko na ba enseignement primaire ndeko Willy Bakonga ko lobela bino na kanisi ba robanda na ba école ba li ba suki ba comme na suka 6e primaire ba to ba osala ba examen d'état ba banana na bango bongo ba mususu to kotala na ba université ko banda ba to ba osala ba thèse de doctorat ba zo sala ba fin cycle peut-être lengona mais surtout na province parce que mingi to lobika ya Kinshasa la province ezala ba province muso eza atteinte te ba province wana ba kofungola ba école ba la classe et pas wapi o ezali atteinte ba Rolanda Mibeko ndenge gouvernement aseki toyoka ni excellence na kanisi ngonga ya biso kopi équipe nationale epesi matondo mingi na ndenge pomesani tango isoko ya nona na mbela ya émission ya biso pote toyebisa population ezali kolanda biso na bokebi bonso mai mazali koleko kati ya mboka mingi na yo etali mikano mi président de la République auti bon koloba na kanisi excellence azana mo liloba ya suka ezali bongo ko senga bato sa Mibeko mais surtout na epai malade wana utaki ba pepo e ko funga ma aéroport e funga ba frontière funga mais ko funga wande mo konjambo ka lobi to lever état d'urgence mais ba mesure ezali toujours au contraire gouvernement le biso za ko senga bato nyoso balimba kende ko tambola ba mboka mopaya peut-être pour ba $30 ba payawana peut-être ba ko senga ozala na mokande zo la $30 na bokolongolo te ezali pardon kolongolo pe to kosenga bato ba ruta bamboka mapaya soko ya wa fozala na attestation son certificat l'établissement moko agréé za vraiment reconnu oyo ko lakisa ke tango matina pepo ozana bokonote po toya te otamusa bokono ndenge ezalaki na bato bauta kipoto c'est vrai eza kosenga ba charge parce que kosala même attestation wana kosala ba examen wana esenga ka mbongo donc il faut moi eloko moke pesa la pour la bato wana merci totondi botondi excellence balandi ba deko pense be kozali kolanda biso na koliki ate tolobi polele manso malobami tokomi na suka topesi matondo mingi na ministre ya communication pe média Jolino Makelele oyo ayanoli pona mbela ya biso pe bandeko ba équipe nationale Sylvie Bongo Gilles Boulembi elongo na Solange Kale kwali biso banso totondi bio
botikala. Il me bat,